soki nazomona ndenge bazo minimiser biso boye ko sambwisa biso boye ko sabola ko sabola biso boye babi les 3 pays les plus honteux du monde les plus honteux donc biso tamla mutakala ba fumangane tout bande les plus honteux du monde batangi RDC 1 2 Somalie 3 Guinée-Bissau mais soki tango ya Mobutu mboko bazali ko banga ya mboka elokumu armée moko forte oyo komeka te Habyarimana kufi Mobutu atindi babere vert bakozwe bembe ya Habyarimana déjà ka Kagame wana kuku dembe azalaki bakokunda le président de la République garant de la nation kumu ya mboka tianga na mboka ni omona baboy siko kobeta makembesi bakomi siko bazuyo aliko kata kingo bazwi nzete ya munene boy ata yo moko simangani ne koma munene bon mon ango quand le prophète du peuple parle je suis pas contre le gouvernement je suis congolais oya malamu na kondima oto moni ya mabe na kotele makoloba yango parce que levons-nous Ephésiens 5 14 toi qui dors réveille toi congolais nyonso balamu. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezo traité ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. En mode de Kobalanda nouvelle tendance, merci beaucoup. Yakoe Beteboza et Toulouka, les bosso batanjo ike nabino pour la Kolanda magazine nabino vérité ou réalité et longo na Judith Ndomba c'est la grande juge de la presse congolaise. Musala nabiso ezaya koloba rien que koloba. Tokotika koloba te pona mboka, tokotika pe koloba te pona balingomba oyo eza kotamisa awa na République démocratique du Congo, tokoki kotika mabe dominete ni na mboka ani na église. Merci beaucoup ya koyebete boza ebele ya bato ya kolanda biso. Merci beaucoup aya Jani Sita Ntunga Mputu Banga Michora. Merci beaucoup à toi le bourreau du temple oyaza sponsor officiel na kati ya nouvelle tendance, pourquoi pas, et pas ya Joshongani Motomoko bien, merci beaucoup, et pas ya Do Dondomba les parrains, merci beaucoup à toi Yado de Prix France, pourquoi pas pour les Charlie Rassembleur, Jojo Abiba de Paris, Maître Lola de Bruxelles, Nyosowana, Bao Yanga, Ndenge Prophète Ngefa, Lobaka, Chokoli, Londe, Mokonzi, Sans Yango, en tout cas, oye tikali tokotala yango osima na kati ya émission na biso vérité et réalité ya mokolo ya lelo tozo yamba moko pona bino prophète Ngefa azalaka wana toujours pona ko répondre na invitation na biso ton makambo tozo mona kezo simba te ton tozo mona ke makambo zo kende malam te nous sommes obligés et ya koloba rien que koloba tozana te pona ko pousser bato basala mibulu mais koloba kaka so to moni makambo zo ko simba te na kati ya vérité réalité ya mokolo ya lelo tokolobela likambo ya enseignement na biso totoye komona après 4 mois ou 5 mois comme ça bana batanga kite mais to moni ba résultat bimi 78% ya réussite na kati ya République démocratique du Congo tokolobela école oyo komi lelo fele to éviter ça merci Fachi ou bien eza ke bana ba travailler na confinement ba vandaki na ndako ba 8 ans ya ko travailler na bino
to ça l'analyse ah tu baba pourquoi et l'équipe bon to lobi appeli comme ban fonctionnaire ah na kati ya magazine na biso ba fonctionnaire baza ko tandisa biso ba pesa biso mayele ta baza bazo travailler pour na biso mais bazo déclarer toujours salaire na bango eza ko matate to lobi yango ah na magazine na biso nyonso o Italie République démocratique du Congo peut to ya ko ça na mo ba question mususu mbotende ko prophète Jean Ngefa mbote mama Judith Ekolo apambola yo lokuma sanzoli ezonge pa ya tata nzambe ouais donc banda te sans to bondela nzambe parce que nzambe azali Ekolo makambo yende mokonzi kobosa na pete na mona ki ope na kati na église ya ngai oyo nzambe apesi biso to kama église ya nzambe ezali na koluka moya ya kokweya esengi pe sima émission to beta pembela bato motema malamu batia loboko parce que toyebi te soki mopepe kwe so bato bakufi oyebi biloba loba ya ba kolobo prophète Ngefa bomi bazali kisiba na nyoso wana alors mama Judith na kosenga bolingo nzambe ata 3 minutes kolobya pona état église ezali pe na sangi patron na bino moko no alendele motali bosa ko tia maboko parce que la charité bino donner commence par soi-même to bana na nzambe OK tata yanga bita kos na yuda to pamboli yo na ngunga malamu pesa mama Judith ebwanya sagesse science intelligence à tous les autres pas na yo na tiki ba diaspora nyonso na maboko na nzambe tata na lola parce que bango de basungaka biso bakoma l'état toyebe sika l'état ekende te nzambe bazwa ibele ko bapambola biso ata Esther abalaki roi mais ayebaki libota na ye bakonzi bayebi biso peuple te bayebi biso te toyebi ne banina suka te koloma wana kita kati na Congo banda na biso to sukisa na biso na Congo na Yesu Masiya amen amen le sako prophète batelemi lokola bato orke bosusunta ba imboko be le sako prophète nzambe aleki bango nyonso na nguya le sako prophète bakosala nyonso me nzambe nde molongi le sako prophète ntaba na koyi so batie bango esika moko nkoya kolia iko aleki makasi bazilongolaka nyoka miyoyo te tika le sako suka le sako prophète chokolilo nde mokonzi asako boy nyami titi chokolilo bisi chokolilo bodame chokolilo makambo tu chokolilo sako boy sa mokili na yo ah boy asala mokili na ye sako boy sa mokili na ye aluka place akila tala Rwanda akena Rwanda kune Kagame baseku moto oyo makuku dendo oyo aseku mobimba ndekola ngai kuku dendo tongi mobimba tala azoseka ayana professeur azoseka ba congolais balobi ba ngana kufi azosala nzambe mboko yo yeso to mona ki bongo bien c'est comme ça mais zo bango la kinyaranda ingaruka rika ya mai michu kufa shika asaki bangake Kagame azobaza mutu pesa mo mosongo te mutu pesa Kagame ya mosongo menga na moni azoseka ba congolais abia bokasenga na kufi ngai oyo je continue ya kobomaka ba congolais mais un bon jour nzambe akosukisa ye eloko nye pesa ke makasi ndengo to tike to tala mama na zo ba mwa mutu kuku de eloko nye pesa bango makasi ndengo mindele occidentaux ba américain bazali sima ya Kagame po bayebi Congo ezali mboka le plus riche du monde bango bazwa parti wana ya este po ekoma république bango baza ba bénéficier yango monete ba pesi Kagame minduki ba pesi Kagame ba force nyonso azo seka ba africain c'est là le problème so ka Kagame ye moko contre Zaïre je me crois à kokokata mukolo moko te parce que Congo ezela ko monene et là non c'est biso organisons-nous organisons-nous on ba solga eleki ebele toloba maman est-ce que na tuni biloko le kana WhatsApp est-ce que ba konti mona kango ba mona poso ya mabe mona ndeni ba ba mortalité oyo bazo ba Rwanda bazo boma biso na Buganda ba na ba touche na ba intérieur moi est-ce que vraiment mona kango ba komi na jugement na bango ba kangi maboko na makolo ale ovandi bato bavandi bazumbeli bazo kata kingo kwata ba kaka est-ce que mindele ba mona kango mais tout le monde a beaucoup partout tout côté après ba vidéo c'est le cas qui a film na Angola congolaise ndenge nini ba soda ba so bête film ba tiki nuit ba vidéo na tabola mama on mweta ni mais là kata gouvernement na biso lobe on mweta Brazzaville ba tika so ba nimbala mbala ce n'est pas la première fois Brazzaville tika so ba nimbala mbala Angola tika so mais mortalité ata ba ngolais ngo ba bomité ba bête ba tiki ni ce n'est que normal pour que na ça ki ndumbati non azoteka eloko azoteka pe moite ya mbalete oteki eloko oteki pe moite faut dire la vérité alors même na Brazzaville azoteka eloko oteka pe moite siko rôle siko
Mais eloko nga nazo condamné na tuni su motuna. Est-ce que les autorités congolaises elongi na mama Jita Labi tango likambo mabeza ka batake bino na ba YouTube. Ba monaka biloko oyo ba Rwanda batuti na extérieur ya mboka oyo basalaka ba congolais bakomi koboma sikoyo jugement avec le paix. Hein? Bazuyo basambisio bakanga ba ngulu batelemisio bato ya mboka babimi ale ba katokingo bakati tena mutu ekwa ipe batindiki mutu bo. Est-ce que les autorités congolaises, force armée congolaise, ministre de la défense, chef du gouvernement, premier ministre, président de la République, gouverner c'est prévoir. Est-ce que mon arabilili wana bon, ezaya le kutato ya solo. Alors ceux qui le kutato nzamba solo kum, mais ceux qui ya solo, on doit réagir. Même les blancs ne parlent pas de ça. Même les blancs ne parlent pas de ça. Babomi noir moko américain moko ningani. Oh na tuni lisusu motune na mama Judith. Oh tomonaka na ba YouTube. Ezali lokuta to ya solo. Mais ceux qui ont lokuta ba démentir biso. Ceux qui faisaient solo. Ba bisa biso. Est-ce que l'autorité congolaise ba mona keloko wana? Alors réponse sanga so ba mona ba zo réagir, nous sommes abandonnés dans notre propre sort. Organisons-nous. Mais ndenge lelo ki ndenge totika mwa mukie koto wana prophète ngefo lobete ba fi ba oke koteka mwa eloko bazoteka pe mwa moite ezo moite ke MC ça passe ya mboka nyomi titi wale lobi prophète ngefa elobi ngaiko na banga nyango wa bazoteka mwa muiti nyomi titi yo po ebi nyomi titi. Mais ozo moite MC ça ka ke passe ya mboka amoni eloko asala te peut-être yango zo bimisa biso pe libanda ya mboka ende kula bakomi ko oh bango bavandi awa ese bango biso tozwaka bango ya koboma bango soki okei même na France okutana ba campement ya nini ba Benadèche ba mindelo ya papa basalaka pe nyomi titi mais nyomi titi yango bango basalaka ndumba na bango ba respectaka bango mais baza ba pays ba mindelo mako pauvre mais oya biso ezoka bilela 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 kwa bato baleka tato sayo mutakolo bana loko moko te pourquoi koboma osali likambo na yo posa na yo kokisi yango article 16 ya conseil lobi l'homme est cher, il doit être protégé par l'État et par Dieu, par le peuple. Ozoga alors ceux qui vont protéger bango pourquoi ba mortalité ndenge wana mukwenge alembi ko sa réparation ya ba benga ngoma kembesi mukwenge ya ta malade musute mikoto bongo saka makembesi alembi akobe suki pembe papa ngo bakoyi mokolo mais ba viole ya boye mindele bakaki monoko la bango Union africaine Union européenne ya biso européen ya biso européen ezola sanini complot munene ezali entre bakonzi ya biso moko na mindele bayebele ko bazoluka parce que oyebi mama batangi 3 pays oyo ezali abandonné pays 3 pays oyo ya pauvreté oyo bakoki kobimata na nzela mokolo moko te batangi RDC mbali boso ya mibale Somalie ya misato Guinée-Bissau 3 pays les plus pauvres et puis les plus abandonnés au bakobimate RDC. Mais parmi le monde le plus riche du monde, c'est le Congo démocratique. Mais là, on a les pays abandonnés, les pays de la honte, les pays de la honte dans le monde, s'il te plaît. Je ne suis pas contre le pouvoir, mais ça me fait mal au cœur. Ce qui ndenge bazo minimiser biso boye ko sambwisa biso boye ko sabola ko sabola biso boye babi les 3 pays les plus honteux du monde les plus honteux donc biso tamla mutakala ba fumangane tout bande les plus honteux du monde batangi RDC 1 2 Somalie 3 Guinée-Bissau 3 pays. Mais mindele wana bango babika ande na mboko. Mindele babika ande awa mama. Mais bataille yango les pays les plus balobi les plus honteux ya soni. Donc ezo sani ni okozala congolais te, démocratique te la soni. Okozala somalien te. Okozala pe Guinée-Bissau te, eza soni. Et les pays les plus riches du monde c'est Congo.
Ça dit quoi? Les pays riches, on n'a pas de bons dirigeants. Tous les bakonzi à liboso, à liboso. Est-ce que vous dites que Mboka lokola Rwanda a produit un coton, tu as dit premier exportateur à coton? Parce que smartphone, les autres bimana Rwanda. 2025, 2030, ma voiture électrique et que bimana Rwanda dans le monde, matière où au Congo. Mais les pays les plus honteux du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Dans Mboko ya soni. Pesanga losako. Losako prophète. Na salaire na botama congolais. Bon, na mona zaka fo nzambe moko ya kokita pona Mboko. Pesa losako mosusu. Losako prophète. Au moins ta mabe ya Mobutu teka Mboka te. Mais soki tango ya Mobutu, Mboko bazali ko banga yango. Mboka ya lokumu, armée moko forte. Oyo komeka te, Abiyarimana kufi Mobutu atindi ba bere vert, ba ko zebembe ya baramana. Déjà ka Kagame wana kuku dendo azalaki, ba ke kuna bazolite. Olingie ko benga kuku dendo. Azela ngala kena goma kanganga bomanga katanga kingu. Azela ngala goma komona penga kuna de Rwanda komona ngaite. Mais ennemi ya peuple congolais na za bolingo ne ponani. Bible pexip sur l'argent tout ça n'est pas été. C'est la complicité. Il a des sons, il a kobondela po bitula. Il a des sons à semer. Hein, bitula ya bitula. Hein? Mama, bitula suka penza. Oyebi ata moto azanga makasi handicapé. Moi si no koti na ndako, obandi ko bete ko bimatin. Ata makolo kufa kangwa tala makolo wana. Comment na makolo handicapé? Comment les Congolais mais bango bazana ba champagne. Les Congolais mais c'est détruit, le pays détruit. Bango bazana bisengo. Bazo tonga bandako ba étage lokola l'état zate mbongo et les peuples sont dans la misère. Gouverner c'est prévoir. Hein? Tout est un slogan inutile. Organisons-nous. Tout se défendre contre Est et à Congo et Lingo Kende. Hein? Robert Wabanda, ministre de la décentralisation, il est le plus supérieur que le ministre intérieur. Ministre de la décentralisation, il est central et tout. Congo, mon menabaka Robert. Mais qui est Robert? Nation de l'année. Tutsi, Rwandais. Makambo ezala kaka na Congo te baboya Congo elonga Rubero elonga congolais elonga Bizi Makara elonga congolais. Moi je te forme aujourd'hui quand Bizi Makara était ministre, il y a ministre affaires étrangères. Rubero était son directeur de cabinet. Rubero était son directeur de cabinet. C'est pas tout baïbi en côté. Rubero était son directeur de cabinet. Est-ce que Bizi Makara est congolais? Mbutu Kabila, Mosuku Kabila le père. Hein? Roubero était directeur de cabinet des ministres des Affaires étrangères, c'est Bizi Makara, c'est Roubero qui était là. C'est lui aujourd'hui qui est vice-président de la République. Alors, moi, vice-président de la République, je me suis Roubero comme président de la République. Le quoi Abagé? Mais comment vice-président de la République? C'est adjoint président. Il est plus supérieur que le Premier ministre. Hein? Haute fonction. Hein? L'objet de plan comme l'organisation, Yami Balé, chef d'état-major général de la République. Hein? Bon, mon qui est? Awa. Et puis, comment on a? Adana Rwanda Sikoyo, James Kabari. Ah, c'est le chef d'état-major de Mbokoyo. Hein? Mais tout le monde sait le père. Oh, il est congolais. Congolais, Moselle le père, il est congolais. Bizi Makara longyo kwa mopute, na out na kata di dessous dans le coucou, il est congolais. Oh, yo se bazo ganga wana na ba pouvoir na ba ce sont les Rwandais d'origine rwandaise. Ozo moite ke no bande ko IDPS d'autres pas cause à peine en raison soit mukuna kolobete to ke na recensement. Toyeba nani aza congolais nani aza congolais te. Moite ke ba ko posa na raison yango. Maman na recensement bozo luka yango. Na mboko ya biso. Parce que mukuna zo betela yango c'était toujours. Na auto zo ke na kati na yango mukuna yebi eloko azoluka. Alobi pona mboka. Na alobi mukuna yebi eloko azoluka. Hein? Recensement na Congo démocratique. Na 26 provinces, au moins 10 ans. On a 10 ans. Donc on a dit 3 ans, et plus 10 ans, ça fait 13 ans. Bon, Nana a la présidence. Et pourtant, le pays ne marche pas. Nana a la présidence. Parce que, ton message, Nana, qu'on glisse, on peut le faire, aller les députés Vatikali illégalement. Les sénateurs illégalement. Mais c'est comme ça, avantage à peuple les anime. Le plus grand recensement quand on est passé sur la carte électorale. Ils ont même carte.
Le plus grand recensement de tokende kosomba ba plaque ya mituka kokende na nini ba solo carte rose et ça combien de minutes ba interroger yo région na ngai Équateur sous région na ngai obet district na bi ba 100% collectivité na ngai na lobi Gombalo village natal ya papa na ngai ezali Bobende village natal ya mama na ngai ezali boso ngombo otuninga sikoyo collectivité na bino na lobi ezali Gombalo c'est fini l'histoire est terminée mais moto alingi confronter soko bandi na biloko wana akatani sauf bana Kisasa bana Kisasa ba bakata ba village na natal na sauf bana Kini mais na ba province ayebi nyonso ezali facile atela Kisasa ba parents so be bazana ko bakela ah yo bota mboka ya para biso ka recevoir bolo boy mais bango bakoyeba te na mona Kini na ba carte d'électeur mususu awa alobi ye moto ya Équateur batunia sikoyo mboka no nini o baleiko na bwende membo bwende ndenge nini bamboka musula kisangani infiltration osomona so babi makambo ya recensement bamuku na batika biso recensement au sala 10 ans les pays diza kabila zaka kana batuna ye o Fatim Tazawa na toka na lobioka Fatim azali mais mboka est-ce que vous comprendre mboka ezotango na coalition ce n'est pas facile de diriger les pays seul ezali coalition bakor nde basinyaki yango mboka ekela mopo tu mboka yana bulu yeke décision ni Fatim sa zoaka décision simba hein un peu chaque exemple moko au mona président de la République asali arrêté na ministériel un nombre de PDG qui nous kwa mwanza alors ça qui premier ministre PDG et chemin de fer na Katanga ministre portefeuille ya boy ko signer na lero qui nous ça au mona na mboka le président de la République, garant de la nation. Comme Yamboka. On tient la mboka ni omona. Hein? Même si on a des tas de guerre, les gens bakolinga te pona ni mais ministre portefeuille ça yango bakolinga nango te parce baza sanisa Rwanda ba Burundi ba Uganda bakolinga batake mboka na bango te. Il faut réformer armée. Organisons-nous tout ka kolela ka mikolo nyonso na ba Facebook boy masuna mona bonazo lela mboka na ngai bandeko na ngai bakana na nga ba boy siko ko beta makembesi ba komi siko ba zuyo ali ko kata kingo ba dju nzete ya munene boy ata yo moko mangani ne koma munene boy nzete ya munene boy ba tia ngona niso bimi na munoko ba yango mondumbo mais le peuple congolais c'est le crime contre l'humanité. Devant Dieu, devant les hommes. Namona namokilité. Bazou moto. Bakani moto makolona maboko boye. Même terroriste. Même Al-Qaïda. Oya bomi bato. Et puis motoyer Rwanda talonanga mukia konda. Azumbeli. 17. Batia moto wana. Peuple vandi boy baso tala na mawa abandi ko kata kingo ba bomona yango wapi dans le monde monsieur bomona yango wapi quand le prophète du peuple parle je suis pas contre le gouvernement je suis congolais oya malamu na kondima oto moni ya mabe na kotele makoloba yango parce que levons-nous Éphésiens 5, 14, toi qui dois réveiller, toi Congolais, nyonso balamuka. Ouais, donc quand tu n'as pas dit mananzela. Quoi dit mananzela mais article 24 à 23 on a droit de se manifester. Garanti par la loi congolaise. Hein? Bah tel crime maman Judith. Oh mon suna mona qui est la frontière ba kanga buka ba le kena munene. Moi si. Na kilote munene. Ba kangiye bu. Ba zo kuluta eh. Beti babuke makola zolela on finish bazumbeli kaka bakati mwana mwasa munene kingo esili pe adu motu babwaki na sabotage asali bloquement yake. Où sont les autorités congolaises? Où sont notre armée? J'habite ça Fukuna na Bukavu. Qu'est-ce que ça fait dire? La photo na qu'est-ce qu'il a dit? Na ngoi na Rwanda mobimba penda kwa bisima kara. Normal. Ça fazo ba tozali awa tout autour na biso ba rebelle simba, bazini biso partout. Mais on mona mboka ya boywa. Hein? On a l'armée. L'armée est capable. Mais le 30 juin, tous on a ba char, na ba bombardier, na ba nini zoleka. Intimidation ou comment? Ou bien la manifestation bo monyango ya wale bimi. Ezo bima siko na este kuna ongefa kufaka.
le prophète du peuple akufelaka yango frère ezali mawa mingi même Daniel sabaraki en danger à tout moment asimbi bakokanga ye barebele wana tuti bakozali bakati kingo omona mboka ya bwendeki mpe tozoluka mpe toluka soki totelemi biso moko te nyora pas la paix diaspora nyonso na mikili ya poto diaspora nyonso biso bakongolais ozali wapi levons-nous comme une seule personne to défendre territoire national terrain mboka na biso totaleli mindele eloko te mais loni est là oni azali oni a une mission d'organisation mission oni eza nango ya mission oyo ni asalaki yango na kati na Soudan Soudan ni mboka moko yeke baguerre boy suka ni bakaboli Soudan c'est la mission ni a nango akabola akanga RDC parce que batuerie ezosalema monisco aza wana bafédération internationale so bazali wana baorganisation internationale bazali wana réaction na bango donc pouvoir yango akisisa kaka na kisisa na oyo bazotelema banini bango mbata kende kosala kuna epai ya barebele simba awa te mama mboka nini omona barebele babimi na zamba baoki nzala babimi gouverneur ayambi bango banégocie na bango bapesi bango mamituka na bambongo na biloko ya kolia bazongi zamba omona yango wapi Kaka na RDC, on va dire les 3 pays les plus honteux du monde. Ce n'est pas moi. RDC, Somalie et Guinée-Bissau. Merci beaucoup Jean Gefa. Ce que comme nous collabons mboka no koma kana kana tozo ngano awa na mboka na biso presto lobela likambo etali makambo ya kelasi awa na République démocratique du Congo. To molaki 4 mois to vandaki na ndako bana ba ko tanga te eloko moko te mais to moni examen d'état ba résultat bimi. Mais la case de l'examen d'état wana bazo ça bana ke ba parents ba vandi ndoko ba sa te mais bana faut ba futa ba frais. Frais ya oy au sota ke 4 côté examen d'état le lo bimi 78% ya réussite na kati mboka na nga 80% 90% maman yo monyo lo lenge na ka pouvoir ya Kabila et bon enseignement tu sais que la recette le moko te na inani au dessin qu'est-ce qu'il doit faire nzete ya lilala moko polisi malala nyonso po nzete na bonga il faut kokata yango balo na mususu kokata ngo na musisa po ebota mususu nalobi les pays les plus corrompus du monde c'est Congo démocratique et côté d'enseignement et côté na hôpitaux na ebisaki bino likambo ya COVID-19 oyo bazali koteka bato soki okei babomi yo moto moko na $10,000 babomi yo oui babomi yo bapesi merci akoboma yo aju 10 000 famille bazwaka 3 000 mpona baloba akufi na COVID-19 à cause ya mbongo eteni akota makala lokola olili mpe ebomisi bato ebele bato kokende hôpital te azwa kobanga ke bakokanga ye tozokenda yango bazali kosala couple ya barin na bamotema mpona okende yango na poto aloba likambo na télévision nalobi na beau-frère na ngai azali médecin na confiance na ye te beau-frère na ngai leki ya mwasi na ngai azali grand médecin nalobi naza na confiance na ye te banda corona yango ebanda na ekosila mpo eza mpe ya biso awa te natambolaka na lelo na mindongo na ngai na bambiolongo botala exemple mpo ngefa alobaka na baexemple bandeko ya kolingo mondongo yango oyo na makasu mipesanga makasu yango eza wana makari napesa bino exemple parce que tolobaka omoni yango na poche yo tala no ndenge nazali mais moto abeti forme boye mondongo na kati mbiolongo na kati ezali grave exemple mosusu yango oyo apart mondongo natambolaka na makasu na ngai yango oyo na makasu yango oyo naleli kasu na ngai nadi mondongo na ngai nalei po nalakisa bino exemple tolobaka makambo alokuta te bana poto bana braza mokili momoni mondongo natie na droite mpo noki esanga pelengendu nakamati likasu natie yango na gauche nokesala ngai pelengendu mpo pelengendu kobota frondondo geste di membo ozomona oyo moni oyo anti coronavirus oyo nazoliaka na bandi
mais bon frère nanga oyo bon frère nanga te mwasi nanga bokoli ye azali mpe na ndako nanga comme médecin monganga monene asingaka mpisi na confiance na ye te mais sikoyo natongosi mwa confiance na ye mpona tozobimisi baseke sikoyo nakotosi mwa confiance na ye parce que monganga moko ye moko na lara ta na kare te oyeli ekope moto moko 10 000 soki abomi lelo déjà peut-être à moi 3 à moi 30 000 bakoboma mpenza boye 20 100 000 lobi abomi 20 200 000 asomi palin mpe asomi nini voiture toloba baminganga balemba ntango bayoki secret bimi est-ce que oyebi ke bakosoma bibembe meme awa na Congo na kata morgue bibembe omonaki mwa mali akufaki awa oyoki bana nini balobi covid-19 wana mama na akufi na maladi ya tolo oyo ya kati na covid boyokaki yango bayi covid-19 basomba ebima mama famille eboye ezalaki obendi mbo aboyi mama mboka na bisaki mboka oyo enseignement gratuit suivi à Pamba $100 à part Minerval. $100 c'est 200 000 francs na Covid-19. Quand on a suivi Minerval, il y a 6 ans secondaire, c'est $550 américains. Mais ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Hein? Ouais, justice congolaise. $100 bapesi bango wana bakamati bambongo wana bapesi ba inspecteur bakaboli ba promet école contre ba inspecteur soki école na ye ezali na 30 personnes 30 fois 200 000 ça fait combien 5 millions de francs congolais yango baekole ezobotama kwa mayebo ce sont des commerces maman ata mayele yango 4 mois de confinement enseignement bosa enseignement te examen était bimi presque moto tu azui bakozwe yango ndenge nini tala ne omi bana na biso okomona moto akoti université bourrique ayebi ata makambo tanga te kokoma ayebi kotanga te et puis akomi pe na niveau ya gradué pe watune tanga so 3 produits masafo ayebi te alongi na ye tomani bafufu botanga classe botanga classe bolo apamba bozotia bino botanga classe oh komi mboka tela motema to banga nzambe mboka mo potu mboka mo potu ya moboleya botangi classe pour sepela pe pour de la 4 mois mwana ya Kisasa okomona mokolo moko ye atata révision na ndako te kaka série wa classe ezali ezalaka te so classe ezali kaka série bon sikola kaka série kaka novelas kaka Fally Ipupa kaka okamati nani wanyamaka mokeke petit nango ya biso mbandaka oyo Fally Ipupa okamati fere okamati kaka Jibe Piana wera son allez bakamati misiki oya bango ya trace musicale ma chérie lololo tabase comment tamawa bozwi tango tanga classe bino bozwi tango tanga classe de la sosola bino na ba professeur batamo potu eza faute na bango eza faute mboka bazwi classe boza mboka nini yango monika ngai natika classe to 20 ans to 30 ans nayebi 4 mois na anglais. You speak English? Yes. How are you? How are you come? Hey. So I'm come now we come you. On a 4 na kanga. Tu n'as rien mon dadu diplôme dans l'université. So I better sing mon français anglais. Maman comme singai, je prêchais dimanche dans mon église. Pas tout le monde bazo kama Nathalie na Binzambe. Motoyo abomi enseignement, abomi nation. On ne blague pas avec l'enseignement. Et na faculté, na 4 universités, on ne blague pas avec les facultés de médecine. Ce qu'on touche à la médecine, c'est le Mboke Koufi, Mboke Kena Boulou Yeke, Mboke Kena Mopotu. Batu batangi 4 mois, batangi te maman. Baïko c'est l'examen d'état, 80% des réussites. Bato bakoy batangi $100 à suivi. Pe bato bakoy batangi Minerval. Na wili bakonga tik baba koya. Wili bakonga na ebiye. Willy Bakonga azaki professeur école secondaire na Georges Simeon. Il y a école ni ba c'est vigné. Yo kana bisa yo. Na bisa Willy Bakonga yo kanga soka zo bangai.
monsieur le ministre oyebinga ntango ozali professeur na Jean de Siméon 24 na boulevard ozali koya na 24 novembre moto azali kobongiso bamontre ngai oyo okena mpe banyongo na ngai oyebi yango tobanga nzambe monsieur le ministre nazola bango na boseme je jure devant Dieu oyebi ngai soko omoni ngai ngefa maître John ngai oyo dala kwa ya Mandela monsieur le ministre abosana te ayebi ngai monsieur le ministre kwa ya Mandela boulevard Georges Siméon moto aza kobongisa bamontre wana ezalaki ngai na bacalculatrice ozoyepa nanga mingi nazobongisa bamontre tanto ofuti tanto okokende banyongo oza mpe na ndambo ya nyongo na ngai okoyi ministre okozongisa mpe yango ekoza mpe malamu nazoyi biso jésus devant Dieu soki wili bakongo amoni ngai wana nazoyi biso akoyeba yango malgré akoma monene nazalaki ja kondo nazalaki moke mais sikoyo ndenge navimbani ndenge nazali bo mais ce ministre nazongeli lisusu 24 novembre na boulevard Georges Siméon ezalaki wana na boulevard des parcelles ozalaki professeur mais il est très intelligent attention avec Willy Bakongo un grand professeur école secondaire université et très mon gars avec diplôme doctorat un grand professeur na Georges Siméon azali koya epai na ngai wana ko bon masuba bareti akena nyongo na nga bareti afuta te musu afuta te ba na l'arrêté Willy Bakongo qui na l'arrêté qui profite marche à pied nazo pesa no vérité histoire nzambe atika bana na été nzambe atika bana na été il était à pied oui place ministre abane kozwa transport wapi place ngala telemi wana na bon c'est montre ndé azo ministre bandali transport pour bandali na 24 non oyebi ma montre ba chaînette ni sala 4 na toujours nana bane ko réparer senga na solo ba oyo ozomona mais Willy Bakongo ko sa eloko nini déjà FSP et c'est pour là d'ailleurs kuta déjà système ezali ebanda ta mayela Willy Bakongo ko sala nini ako gérer yango ndenge mais akokai ko komeka ipo non ako sala nini mokonzi ya mayelo lobe ka mayelo il est très intelligent Willy Bakongo très intelligent mais système ezali pouriti ministre ozali molakisi pe ala bina molakisi mais c'est bina enseignement solo gouvernement a mis en place les alliés. 4 mois, tu attends que révision de la gâte. Mais ce ministre, 4 mois, tu attends que donc ça n'a pas doté au système, il y a ma tablette, cours par correspondance. Courage de la gâte, cours par correspondance. Ah, c'est méga cher. Méga cher. Mais ce ministre. Petit que tu as un bon somme à Congo, d'ailleurs, on Congolais, on Burundais. Ok? Manette, on va Burundais, on a peu Congolais. Ah, mon sang, on va infiltrer partout, infiltrer dans le bas. Il est quand même nécessaire. Oui, continuez. Pour la banque, on a l'un de tout ça. Maman, oui, je suis allé au français, mais je suis allé au bon. Kaka français. Hein? Oui, je suis allé au Zalaka, je suis allé au Mato, je suis allé au Choko. Je suis allé au côté. On va à Choko. Hein? Oui, bien, on est allé au côté. On se voit Choko, on est allé au français, Kaka. C'est fini. Hein? On a dit, maman, mon tomobal est le même, ben, il a chocolat. Hein? Azobanga nini kitoko na pa okim. Hein? Ministre a donné lio. Ça va souki to souki sawan. Ministre Willy Bakongo. Un grand professeur à école secondaire. 4 mois bana batangité, ni révision, ni cours par correspondance. Non 80% est réussite. Ah, mboka les gars les gars congolais, oh, mboka intellectuel. Mais est-ce que bolo ni bana baka université, bon conclusion nango, ça va 6 classes, on mi sale za la raté. Non, maman yoka. Mi sale za raté parce que bakota kanani lelo comment aux licences zanini, il faut kende na test. Donc quoi bango ba fraude ba classe na bango, moi balonga test wana ezate, bango ba prétexte nini, mi sale za la raté, mi sale mi koronso. Ah. Et puis, monsieur le ministre Willy Bakongo. Ata salaire à moukier mes ali. École c'est venu. Tout ça va. C'est venu 100%. On met ça avec 100%. Yo, mon papa. Batonio, saucisse 50 au 100. Car bango tout maïel. Zoba zalakate. Hein?
ata bino moko misapi mitano yango bandeko nanga botala ekokana te oyo munene oyo muke mwa molai oyo molai munene na ye ekokani na ye te oyo esaka makambo na nzoto ya moto nde yango sikoyo tokamati yango oyo oyo mokuse oyo muke eske misapi mitano oyo bino bandeko na ngai toloba te ministre cher ministre monsieur le ministre excellence misapi mitano oyo ekokana nyonso ezaka ndenge moko eske ekokana ya ndenge moko koma bana nyonso 100% oyoka pourcentage ya moke te ya ebe ba 73 ba 65 50 muke oya 50 bazwaki to 1% nde batie bango 50 na $100 mbongo ebele te babakisi yango eske boloneli Congo démocratique nini na mitu ya bana boloni na mitu ya bana nini mama mpo na ngai namoni ko émission oyo omeka kosukisa yango pasi epesa bato non kamite tokokita déjà tokoma deja suka baloneli bana nini mwana ya 6e secondaire akokende université ayebi kosala demande d'emploi te faut basalela c'est grave basalela ye mwana 6e akokende na université ayebi kokoma dicteur oral te à cause na ba 100%. yango nde bomi 100%. 1 Timothée 6 verset 10 l'amour d'argent ebomisi bato ebomisi mbongo etrahi nyonso. Moi je connais le ministre Willy Bakonga, un ministre très intelligent, très intelligent, faire ya ba école, mais ministre ce qu'on continue on attend nomba na sima. Mais il faut que le ministre ait changer le système parce que ça y est, nous avons le ministre a changer et si quand on a jeune qui fait émission ministre to bonde lio éducation ya bana il faut ezala malamu parce que ce que éducation ezala malamu te rozela biso pasi ezana mwasi ezana mobali donc faut éducation za be misapinyo se kokana kate et le jeune nge femme oyo et ça tozongele mu computer ba musani musatwana isaka to comme la suka émission biso metoko koleka boité prophète jeune de femme. Et si mutu nanga suka ezali ete musicien mboka na ngai na kombo ya Kamapa oyo bauti ko interpeller par rapport à nzembo ayembi po na mboka to betela ngo sete mwanda mpasi kaza pe likamba mboka na biso tango banzembo mususu ezo yemba ma awawa ayembelaki nzembo po na mboka atalisi mama ye mondenge eza salite atalisi ma école mais babandi kolandela soki banzembo oyo ezobeta ma awa bozokoka kuta ta kokanga ngo te tolobela ngo mpe mwa moke oya bosalite bozokaka ngo te awa okomatanga nayoki ata censure elandela ngo te mama na mwana avandi na papa okomatanga balola okomatanga balola banzembo ya soni oyo ba parenté. Mais pourquoi nous bannis les jeunes par rapport aux artistes de la mission? Non, tu as 2 poids 2 mesures. Artiste, Azaï le coup la procureur général de la République, c'est lui qui cherche des infractions. Artiste, Azaï, on va bien Gabango, éducateur de mens. Mais le coup, maman est monsieur Okewana, est-ce que l'hôpital général est à Mboke, CHI, qui est à Brazzaville, hôpital général à CHI, ils ont 5 étages et 10 étages. À cause de ça, Biloko Karamapa, lobby, ils ont le coup. Bolinga ba tupa ke exil kaka et puis si on doit comme exil ba ne ko finga ne bomone ngo normal hein ba bazo bisabine loko na hôpital mama ye hôpital mabe bokangi yango bobongisi botongi betage bosali yango et tant loko azo rappeler bino ba azo rappeler bino lokuta guerre ba tupa ku fera est mikolo nyonso bazo boma eza lokuta bango balinga bakumisa bango ka jalelo tubanzelanga ye elote bali jalelo mabe mais banzembo bazo bimisaka wana ya bosoto ya salite akomatanga balola nani balola wapi hein na komi pembeni na komi pembeni na balola nini ya salite ba mama eloko moko te ezola sete mboka ezota mona 2 poids et 2 mesures obeso ba tia pression suka nango hein ala pa okima oyo bakanga kampa kofi ayembi awa kiti oyo kiti oyo ya rais posali kofini posali kofini. Mais Karnapa, mais quand on bandakala, pas dans Motabemba, bandakala, bandakala Karnapa, dans mon Congo, hein, botika biloko wana et comment? Aïe binzemba sonité. Aïe binzemba sonité, alors bima kamo ya solo pour être bien. Mais maman il vous a salité, bon putain, on vous a salité, hein, loutou, sauf que le moment il y a loutou, il y a loutou, et ça dit mawamingi où est le mal, où est le mal, où est le mal. Talamboka quand tu zokin, mboka ya distraction, ou les alliés distraction. Car ma baba okanga yesu bakangi
mais boy bozokanga bango na ba infraction mine bazo détruire bon basa micro na prison eza mawa pe ya passe na mboko elingi vérité et puis président Tshisekedi doit faire beaucoup d'attention bato basa biloko wana bazo kwesa bokonzi na ye mboka eza déjà na position mabe et pas ba fonctionnaire bazo lela salaire eza mukie bazo koka ko vivre nango te biloko nyonso na kati ya mboka na biso jeune Ngefa ezosala pasi pe na soni mama colonel Freddy Lubwani adio héros de l'homme oyo moto nyarkose chef satika na Suisse atunanga motuna papa tozali tongi to ya ko investir na makambo ebele mais mboka na bino nyamu tala likama karana pa bandi kolandela ye ah balandela bato te ezali mawa mingi le colonel Freddy otolobi ete Lubwani nadio héros de l'homme na kati na Suisse et puis avandaka mingi na Lausanne jusqu'à na province nino yo papa Pepi Ngefa vanda nini na Zurich bazo regretter oyo mboka ndenge nini tandis que article 12 console tout congolais sont égaux devant la loi alors toujours comme on ne sait pas c'est que on va dire yebalandi karnapa po embi mama em salité makamba yebi mais fali pour payembani ela ka moti ya ndo azo lakisa tu azo tobola ngo tobola sa yeni OK koto ya ko matanga dans na tuni yo pena ya salité yango ba continuer ba sa bana ba mona raté ako matanga ba mona kango te wana tolo bate te botika ko lukali kango place likambo ezate mboka biso ko problème ça paix mboka eza normalité totala est à pays total est à pays ne bazo pour vie sociale à peuple botika ko sa biloko bozo sala ezali malamu te attention ko karana pas bozo dukana makambo eloko asala mabezate ezali siko ni ba ministère bazali oyo ya politique PPRD na ba oyo ya oyo Kanapa azaki na 2011 motabetelaki Bemba musique ezali Kanapa conflit on ezana lelo ba Bemba yango pe ba défendra bato te ba kanga nyokobe ba moboleya pesa lo sako ba telemi lokola batu na longo tatuka bishilelo na tiki ma chapango OK batemi lokola bato bosusu taba imboko be. Merci beaucoup bandeko balandi nouvelle tendance awa nde tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo. Te komi na suka te mais pasteur moko alobaki to ya wana koto pesa bambote wana parce que yana pasteur moko invité na biso nani moto amesala kolanda biso alobelaki likambo te yo lobelaka likambo kaka Serge ngai ngai pena ko banga Serge ngai bina John Ngefa na banga Serge te alobi ko banga alobi ke yo kumisaka kaka pasteur Kelani na pasteur Baruti so taki ba pasteur minene pe ya mboka o basala makambo bazali atangi pasteur Futi Lwemba alobi ka bimisa bane bele abi ke bazaza ebele même ya bapoto comment yo lobaka ka bale wana munene pasteur na répondre au boye français lobby boy on ne met pas les doigts yango oyo alobe pe yo moko biasa yo kumisa banzuzu yo moko pe oza mosala nzambe ya bien te pour yo kumisa kaka mibale o sote baza ebele ana atanga pe komona ngai te pasteur Serge atanga pe komona ngai pasteur Serge o kangai on ne met pas les doigts sur la fesse du tortue soko ti mosapi na lingala balobi boy batiaka mosapi na lisoko akoba te soko tie ko katonga pasteur Serge na yoki yo parce que journaliste yango pandisanga rôle ya journaliste ko pesa information ayilinga information lelo na tongo na boy to zalanga na yo na mbutu babenga lumbe eza malamu te to luka paix c'est que la Bible dit et réellement na Congo awa ba pasteur to kolandela bango ba exemple ezali papa Kelani Pata pasteur Serge on va balobela kae il est vivant c'est le père de l'église de réveil balobela kae te deuxième pasteur on a koloba yango na bosembo ya Nzambe pasteur Baruti ezali Baruti papa Baruti
Et troisième pasteur, au repéré le solo, parce que nous avons un pasteur, ils allaient citer à l'Oemba. Ce sont les exemplaires. Bazali. Tolo Bakabo, Bazali élevé. Mais oh, basu basu ya niveau kolonga bakake de basoni ba nzambe sa sandi bango bazali ebele oh ba jeune bazo ya pasteur na lobi na centre ko bosa na mutu parmi pasteur otangelinga lobi malamu sita lwemba azali be pasteur moko exemplaire à suivre hein to moni mbe bana était pourquoi na loba et loko papa sita lwemba ça ma bête d'ailleurs tout ça ka séminaire moko to ko école moko azali après ça azali be cours na biso ya missiologie après ça na cours ya missiologie. Hein? C'est un bon pasteur. Mais Koloba Ngai Moko, sauf Batomi Kumisagaï Morote, Galate 6, tu le si quelqu'un passe être quelqu'un qui s'applique sur moi. Sauf Nami Kumisingaï Morona et l'autre. Na ligne de Batoba Kumisanga, Kengana Mikumisa. Hein? Et puis, Nabi, ce pasteur, Nazam au sang tout est. Romain 3 10 le dit personne juste devant Dieu. Mais, naïbaka moi muke kubanga nzambe pe ko bongisa nzambe kotambola ndenge nzambe alingi prophète omona pe église ezwa ki mo ba problème ke façon que église makambo zo simba moi muke te papa ya eta église eza nango bana nzambe pe bazola ndo bato basunga ka balinga mosa nzambe kende liboso ndenge nyoko ba papa pona eta ya mama nzambe apambola yo wa jeunesse mama motema malamu lokola mama Santa Maria lokola mama Dansi Meki po mosusu akotuna motuna wa nzambe apambola yo yango tolobi mama Judith bato nyonso motema malamu yo moko komaka na église mbala na mbala osambela pe tantôt na bozwa bilili tosengi ete botia maboko oyo nzambe alobi acte 20 pe épisode 35 je vous ai montré faut soutenir les faibles rappelez-vous la parole du Seigneur lui-même qui a dit il n'a plus le bonheur à donner qu'à recevoir soki osali yango nzambe akotika yo te il vous bénira bambongo bozopesa bamusicien bambongo bokota na bakisi na biloko ya pamba ba tatouage ils ont apporté bino rien tala église nzambe komi na kobeba kokweya toboyi tosambela pe mikolo nyonso toyebi te mama ata na butu na moi ekokokweya bato bazozoka bakufi ekozwa scandale c'est le moment yo lobi yo za mozwi ozwelaka ata un franc na yo etonga église okozwa ngai na whatsapp 00243 80 00243 89 610 49 41 P au repère sur 0243 81 877 26 78 P privé 00243 99 99 42 937 oh non sur le repère tu reçois la audit chaque émission chaque dimanche tu sommes boy t'allais là comme boy car la maman va nous filmer pour te boy escroquerie mingi basala yango batalokuta ba escroquerie et belé to komi boye to po bana nzambe pe nini basepela tala liloba suka ona ko loba yango. Merci beaucoup prophète bandeko balandi moi $1 $2 pona kosunga msala nzambe ezalaka malamu mingi defi sana yo nzambe po atikala na nyonga mutu te nzambe afuta ka batu nyonso oyo basala ka quelque chose pona musala ekozala malamu mingi na place to ba musicien makambo efuta kana ngote na eloko ezanga tina mais sango na musala nzambe ekomemele bolamu jeune ngefanga pe na kocha loboko. Merci beaucoup na mwanda mu na kozana ona ko compléter na musala nzambe po sala malamu mingi merci beaucoup bandeko balandi biso partout au bozaki branché ya kolanda biso merci beaucoup ya kobete bozaki etuluka ya bato zo sabetando ekena bino merci beaucoup l'équipe technique mobimba oye travailler nanga merci beaucoup à couleur basele merci beaucoup à Jordan Panzu pourquoi pas je donne Louao merci beaucoup na chef Alain Nele merci beaucoup bato zo balandi biso je ne vais pas Lilobano ya suka pour clôturer na biso Liloba ya suka ezali boye émission équipe professionnelle merci beaucoup tolobeli penza o tolobi penza makambo ezali nga batia nga poudre ya biloko wana te mpo nayebi capacité ya bana wana na moi bazali baeleve na butu bakeki tiel bapapa bamama bapapa mikolo bamama mikolo bapapa mikolo ya mama mikolo ndeko na ngai ministre abongisa enseigne mpo eza motema ya république ya mboka mpo bana batangi te 80% wana na bamboka mosuku ya France ya poto il faut déjà il faut cour constitutionnel zwa yo okende so justifier 4 mois bakele résultat babimisa bamboka mindele bazali babimisa baresultat baordinateur bozokorrige toyeba réellement soki bana bazwi asi mingi basuka na boloko topesi mbote na colonel Freddy Luboman Bandio héros de l'ombre wana bana ya chevros na Écosse
oyo atika bankola pambola yo napesi mbote na mama na ngai batondo ko tojo aleki basi nyonso na kitoko aleki na Judith na kitoko nzambe apambola papa Ngefa roi de Borsalino Asia Bogar tika na beto tamwa chapanga viengefa Asia Bogar ata do akotona te to na Congo kolo apambola yo mwete ya mama Edoxy batondo soko boy sala mokili na yo topesi sumbote na boxe likando mwana emene ya na kati ya italien tokola pambola yo mage bata motema mabe otinga biloko bakangi yango me ekwela nzela mosusu tobosani pe kopesa lisusu mbote ya munene na boutique exotique la Fleur d'Or oyo esimbami na mama missionnaire papa Roger na mama Anton na kati na Suisse na Lausanne tolobi boy ndeko komvamisa chinois te na poto na Suisse komvamisa libanais te mbongo ekende na mboka na bango soka koluka pondu na kati ya boutique ya mama okuta yango matembele okuta yango kwanga okuta yango mosombo okuta yango mbongo bino bosombaka nde esaisaka ba awa na Congo démocratique borfele na baveve kozala esengo mingi epuis nkolo akopambola bino mpe akosunga bino makasi maître Ndimi Koi 3 fois champion d'Europe yonde fait tozo prépare combat contre André Rekel et puis na combat contre John Cena ngai moko na wasima mokongona oli musantu po olakisa bango bibota tobosani te topesi mbote na Sœur Babi Kambala na kati na Suède. Maman, c'est une femme de distinction. Je vous invite octobre à Zaria. Aye uniquement kolie na bana ye bosono. Ko sangisa na bango bato ba boya kape ba boya bango. Ba maman to benga mo tabita Dorcas. O to bengi maman ko mona nini? Mama ya munene. O to bengi mama likando. Peto bengi lisusu mere gaisola mami gaisola obalobi Sœur Babi Kambala gaisola hein kolia na beboso ngande ni papa mona bina beboso na bina na makolelemba pe ah bina be wapso bizu bina we do yali nginde bato wana est-ce que maman ya maman il faut donner dai ko la pambola yo et Sœur Babi o tolobine Kambala et gaisola ya mwasi mama et gaisola sala musala nkolo apambola yo tobo c'était président akele les jeunes présidents maman matango tolobi yo 36 ans a fait parti politique na Congo lève-toi car elle belle azo pour changer makambo président Jules moi kwa zana kata kisasa nzambe apambola yo tobo sanite ke isusu président Waroma hein na kata London les grands présidents à tous les temps et Achille ndeko nzambe apambola yo et tout c'était Eric Lele le président des présidents boss de boss la vrai boss ba l'équipe ba lobby nkolo apambola bino et mbote ya suka na ko pesa na papa Guillaume Elomi tout la mwisi te ki kuna te maman prospérité élévation ayonde makambo 2020 ya déjà na Kinshasa na ko inviter yo komona na mapapu na ordinateur tala ba papa motema malama abi papa ngepo sali mboka ibele na ya likambo kopesa oteta 2020 yango tout la musi vimba soko boy sala mokili na yo c'est là on a suki wana o pe ayoki kombote héritier pour malégance kisimbi tozo mala be kisimbi yango lisusu te nkolo apambola yo nzambe apambola yo o ayoki papi Ngefa na kati na Zurich grand professeur de la SAP yoka yango et o ayoki komona ete mbala sima tunaka ga kisimbi esala yo nzambe apambola bino et papa Guillaume Elomi aussi motema na ngai après ça verset moko Genèse chapitre 12 verset 3 je bénis ceux qui te béniront et na sœur mami bomolo oto bengi mami bomolo na quand on fait skola pambola yo et Babi Kambala oto bengi ma mère gaisola oya boya sala mokina na papa Guillaume Eloni tout la mwisi vimba na suki wa. Merci beaucoup. Ah, ndето sur cette émission sur moko alelo to kutena. Et toi maman moko na invité jeudi
asali orphelinat monene mpe epai na ye ezali na bamama mama Esther nazali na église ne dimanche na kati ya Kikole tala bamama bakosoutenir bango na Nzambe apambola. Merci beaucoup tosuki apona moko lelo tokutana bino na mikolo mizali ko ya baye.